Kombo nanga Beni Mukuna Kabisa. Beni osana âge nini? Naza 22 ans. Et puis osala nini na vie? Na tiaka ba extension cils naza pe maquilleuse. OK. Na temps libre na yo o pasakango kosala makam nini? Nasalaka ba vidéo à TikTok ou bien na bimaka ba ndeko nanga to na ba camarade nanga. OK. Tangu kasi ozosolola na mobali bozoyebana ba qualité nini yo olingaka mingi kokute pa na ye? Nalingaka mobali azala poli, azala ambitieux, azala mulai, azala pe na style. OK. Yebisanga kasi ba défaut oyo donc soki Beni akutani nango Beni esimba te. Nalingaka mobali azala impoli te, azala paresseux te. Donc c'est un peu ça. OK, merci. To kende pa ba oyo ba pasuli ba balona bango pona tozwa ba raison landanga to kende boye. To ko banda na kombo na yo na âge? Paul, 27 ans. Merci Paul. Et puis osala nini? Je suis entrepreneur. Ne a business nini? Bon, dans un shop, balai, et moi, on a eu pour vivre bien la vie. Merci. Yebisa biso kasi o pasuli balona o pona Beni po nini? Bon, azana kitoko mais ngailo no détesté pas basi les réseaux sociaux en fait. Donc ni à l'objet ta libre ni ou il y a passé na copain il y a passé on a réseaux sociaux et on a panzi balona. OK, merci. Beni na réseaux sociaux sala nini? Naza créatrice de contenu na sala ba vidéo à TikTok sur la mode. OK. Azali ba go ya mibali olingaka? Ouais, kitoko aza bien. Mais déjà pasoli ballon, je n'ai rien à dire. Donc c'est que la s'appelle siete. Voilà. Merci. Toyabwe. Kombo na yo na âge? Comme aujourd'hui, j'ai 28 ans. Merci. Et puis osala nini? Et je suis chef cuisinier. OK, c'est bien. O pasuli balono po nini? Bon, en fait, Aza vraiment n'a pas goût au nalingaka. Na eko pasula ballon parce qu'il n'a aucun kilo kolobeya tout le temps passe comme on a réseaux sociaux. Et aujourd'hui tout le monde va faire monsieur Koufara dans les réseaux sociaux. C'est pour cela la monnaie la monnaie avantage de la sonalité, c'est pour ça n'a pas sur les ballons. OK. Merci. Likama réseau lisusu. Mais peut-être que naza créatrice de contenu donc je peux pas arrêter dans tika ngote. Ouais, c'est ça ma vie et j'aimerais bien percer dans ça. Koko ma musika, peut-être na koma loko ayo to na lekalo na lekayo. OK. Aza bagu ya mibali olingaka? Aza mobali aza kitoko. Donc a passé déjà ballon na nga lelo ko lobate. Voilà. Merci. To ko ikozwa kombo na yo na âge? Daniel, j'ai 28 ans. Merci. Et puis osala nini? Maître nageur. OK. Yebisa biso kasi o pasulu ballon po nini? Réseaux sociaux comme toujours. Voilà. Donc, son temps libre naïe, on l'a passé en famille ou bien en mobile naïe. Na lobby bien qui na passe na réseaux sociaux na bimaka na bandeko avec mes sœurs na ba copine ngai. Bon, ba sœur na yo ka kitenga loga copine. Donc copine, réseaux sociaux déjà c'est mort. OK. Azali bajar ya mibalo lingaka? Bon, mobile kitoko hein. Il y a sepel nangate donc c'est mort. Merci. To continuer boy. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Alphonse, j'ai 34 ans. Merci. Et puis osala nini? Naza chauffeur et pas basseur religieuse. Donc, c'est un peu ça mon travail. OK. Yebisa biso kasi o pasuli ballon no po nini? Premièrement, on n'a pas soli ballon parce que biso batami couché, nous les Africains, tolinga un peu moi ça za moi munene. Pena munene donc biso déjà tout perdre d'aba qualité na moi couple. So couté na mutu, oza suna moi si aza moi tel wane kuna wana ya vraiment baguna ngati ngalinga pena momi pena za pena gaya donc tonga bimi boy ba tata ino ba tata na moi si ba ndima teke moi si non mais aza moi si kitoko a kitoko makasi. Deuxièmement nalinga te moi ça ba business o trop na média aza exposé parce que ba vente wana ba biloko wana singa ba déplacement et tout ba risque eza belé na couple et puis eza mingi pena à la base ya séparation ba couple belé c'est un peu ça. OK. Merci. Azali bajar ya mibali olingaka? Aza bajar ya mibali na lingaka, a mobile kitoko mais aza moku senga na mulai donc c'est ça qui t'ôte. Merci. To continue boy. Kombo na yo na âge? Rouba, j'ai 26 ans. Merci. Et puis osala nini? Je suis acteur cinéaste. Merci. Yebisa biso o pasuli ballon na yo pona Beni po nini? En fait, de base, ton Akoti, je l'ai trouvé trop belle, une belle taille et tout. Pour ne pas répéter au Batbalobi,
J'aimerais pas voir, moi, Simon, au hasard, trop accro sur les réseaux. En fait, une femme qui est trop accro sur les réseaux, vraiment, je supporte pas. C'est ça. Mais nangina baksa ndenge ozosala makambo na réseau eza comme musala na yo pe non bafutaka yo eza mpo comme nango mosala nanga parce que natiaka baextension sil donc na raison nde nazwaka bacliente donc eza business nanga ormisela nasali mpe communication. voilà c'est ça. Bon azali bajar ya mibali olingaka aza mobali kitoko aza molai bon déjà ya lingi nga te donc c'est mort pour nous deux. Ouais. Merci. Ok Beni to continue na biso awa boye ezokende pas mal mpo na yo ozali na babalon misato awa nakosenga soki okoki kotuna bango question en général opose bango question tokende pa na bango mpo na tozwa baréponse. Bosalaka nini nalingi mpe nayeba isepeke to finir vie na biso ensemble okozala d'accord que na exercer métier nasalaka na métier nasalaka on atangeli na classe eza journalisme hormis cela nalingaka nakoma mannequin na voyageaka partout dans le monde défiler réaliser mon rêve au fait okozala d'accord que soki tozana en couple naza mama ya bana nao nasala makambo wana okozala d'accord ou pas? Ok toya awa kasi tozwa baréponse na bango kombo na yo na âge? Bonjour, comment on a Serdi? Naza a 25 ans. Merci. Et puis osala nini? Bon, naza kinésithérapeute. Na masarabatu bana ba problème musculaire mikoa. En plus naza pe entrepreneur parce que dans la salle de sport nanga tout ça là ils ont évolué très bien, c'est comme ça qu'on s'en sort là. Merci. Naomona bino bilongi et kokana malgré yolati manette boza ba mapasa? Ouais, c'est les jumeaux Melo, c'est ça en tout cas, ba mapasa. Donc c'est ça. Nani Timba, nani Nzuzi? Ngande Timba. OK. Ok, merci. Soki kasi okoki kopesa réponse ya mutuna ya Beni. Bon, d'abord, on a CPL Makasi parce qu'elle est vraiment sûre d'elle. Moi, j'aime comme ça. En plus, c'est qu'elle fait, elle est vraiment sûre de ce qu'elle fait. Naza sûr que Azumi pesa vraiment à 100%. Ndenge mornanga, Naza mutumoro bonami pesa na mamnyos na linga rosala. Je suis très fan d'elle. Elle a une bonne taille bien. Azolo ba bien. Donc ça remis maman et banananga. Ata sali 30 ans en voyage to zalara. Merci. Toya awaboye. Ok. Bon, Nzuzi. Fais-ça biso kombo na yo na âge. D'accord. C'est Mehdi, j'ai 25 ans. Merci. Et puis au sala nini? Entrepreneur dans le milieu agricole. Et puis à part ça, on a une salle de sport. Donc ça fait partie de mes entreprises. Ok, merci. Et puis, ce qu'on peut sa réponse, il y a Mutuna ya Beni. Oui, je pense déjà que alors, ce qu'Ozota déjà, on voit que c'est une belle femme. Elle est très sûre d'elle, ambitieuse aussi, c'est une bonne chose. Elle peut être aussi la mère de mes enfants sans problème. Papa na katiote, le belanga lingala. Motan bolo balingala eko tangé sanga bajar. Hein? Tol balingala. Merci. Ouais, à cause de la paix maman et bana, c'est pas un problème. Mais na nyonso quand so boza na couple, li solo ezalaka toujours. Donc sera comme maman et bana a failli ba comprendre qu'à un moment so il a voyagé bana ndenge to andro sala mais ngana zaka sans problème. En tout cas natiki azala libre, azala l'aise mais bolingo ezala communication ezala plus. En tout cas. Merci. Toya awa na suka boye. To ko ekozwa kombo na yo na âge. Badjo Venevon. Merci. Et puis osala nini? Musicien, artiste et chanteur. Mona musique ndenge nini ozosala ya bonzambe ou bien Théâtre, gospel, théâtre, ma musique, tout. Je fais salsa, rumba, congolaise. Et voilà. Okay. Merci. Toko kozwa réponse na yo pour la question à Beni. En tout cas, là, tu quoi, biso bata bataille vraiment boy to luka baskini boy donc na les lieux faut qu'on a boulé ma ou ça à petite sœur na yo donc déjà et donc taille moi sur ajouter des bébés et Sili pour il faut botara mi balé pour garder moi taille wana et ça là bien. En tout cas on a CP il faut. Je suis fan de ouf. Ah ouais. Okay. Skinny et tout donc taille donc yo lobelate quoi donc tokos. Ok, mais si on a nenga lobi nenga kei na pour na musale ko déranger ote ko zala bien pour na yo. En tout cas pour nanga kuna déjà et ça bien alors lui pour na travail na mais bon pour na ba pichu wana boza na parler donc na kishinga et faut pas à tout prix à maman na bango et tout. Non ça la wana mais ce que musale benga il faut na qui indépend la survie na bango pe. Ah bah oui c'est ça normal mais pour bébé, tu es belle, mais dommage. Okay. Ouais.
Merci. Bon, agardaki quand même ballon naye. Azali bagu yemi bali olingaka. Azani mobali kitoko, azape mulaine na lingaka me ako empêcher nga na réaliser rêve na ngai, na atteindre l'objectif na nga. Donc, c'est mort. Merci. To continue boye kasi. Et la Beni na moneza ba guerre ya ba mapasa awa pona yo. Ok, Beni simba pique wana parce que ko yana temps moko boye il faut zo décision moko ya makasi mais pour le moment nalingi opposer bango lisusu question mususu pona aider yo o yeba bango. Ok. Pona yo ko réussir na vie. Eza kozala heureux, to kozala na foyer na yo, to kozala na bana. Encore. Ozomi mona ndenge nini après 5 ans. Ozomi mona kokoma mutu munene ou bien oko réaliser ba rêve na yo to viezana compliqué oko se battre kaka. Ok, merci. To ya kozwa ba réponse na bango so kozali prêt aux ongles. Ya liboso mutu ataza na bana aza na nyonso so aza heureux te, ça vaut pas la peine. Donc kozala na sengo nde yango nde ya liboso. Et question la réponse nanga mi balé za que ngana combattant na bunda bona un grand homme na za légende na mokilio. Donc na mi mona ra lobby na ma grandeur nga 5 ans na te. Lobby da fona pela. Donc il veut dire je suis chaud, je charbonne grave. Merci. To zoapé réponse na yo. Ouais, déjà toi ma passe donc façon de penser zo n'est pas ndenge moko. Je pense que pour nanga kozala heureux pour na kozala en fait. Donc c'est tout ce que mon frère a dit. Donc pour nanga so oza déjà heureux pour nanga ils a déjà ko réussir na vie. Ata ozana 1000 francs na maboko na mutazana $100 mais tant qu'ozana sourire, c'est tout ce qui compte. Et deuxièmement, selon moi, nazo sala minutio naza sûr que naza na bonne voie. Lobby déjà ça va grave donner quoi. Donc c'est ça. Merci. Beni pesa bango susu mutuna mususu. Ozana bana, obota déjà quelque part ou bien? Sinon jusque là pas encore. Ok. Et l'autre là, et bongo pona yo kasi. Na botate mais na beta. Donc, ça veut dire qu'il na botate. Donc je suis là. Ok. Vous avez une question mususu ngo baksa? Ti ba question nga esili. Ok. Yo zongsele kasi. Moi question be mi balé. Question nanga ezala. Est-ce que ceux qui ont commis na niveau wana ya osala ba ya okoma na point ya okoma grande ngoluka ko rêver, est-ce que tu resteras professionnel na mambo bana osala pour déranger couper na bisoté? Parce que ba fille belé bazara ami pesi na maramna ya ba ara komi apeli banini comme na tamo boy azo mo mépriser na ejo na e banini. Mais est-ce que okozala o abenga loyal? C'est ça. Oui, na kozala loyal, mais à condition ça que o edenga na koma ti place dans qu'on envisager ce ko edenga te dans la loyauté mais ce qui o edenga to marcher na ensemble ti na percer na comme mannequin professionnel en tout cas dans la loyal. Là tu m'as eu là. Ozana mutuna mususu? Non, on a validé déjà. OK, merci. To zoapé kasi mutuna na yo? Ouais, sinon on a une question moko nana pour se répondre avec sagesse. OK. C'est quoi l'homme idéal pour Nayo? Il faut Zandeni. Déjà, l'homme idéal pour moi, il doit être un homme qui m'aime, qui me soutient dans babito balingala eza mo lo zonga na lingala eza mo mbali wa alingi ngai o aza ko soutenir nga na ba défaut na ngai na ba place na nga malamu ata ayoki ki baloba ki benia kenda ki na pesa exemple akenda ki kuna ko défiler boye na manager toyoka ki boye pona nga homme idéal ezaki ayoki abenga beni makamu na oyoka eza solo tote abenga akonsenga ezala te ke mobali moko azana ba jalousie moko mal placé mobali moko aza sage te aza ambitieux te pona ye vie eza kaka oyo azomona lelo pona ye suki wana oyo alobi etali te. Donc pour moi l'homme idéal il faut azala ambitieux azala pe respectueux ay ba ko respecter nga. Voilà. Ouais, déjà na obakisaka point monelo au moro lobby. Olinga jalousie te. Ouais. Mais mobalo alinga ko face à la toujours jalousie. Non, jalousie mal placée. O est débordé. O est basu ko gérer jalousie na ote. Même place il faut ça jalousie te yokomi ka jaloux. Je te dis que ba benga place boy. O ko kiendete nazolanda landa na sima. O ko malukwa ombre nanga. Tu vois, on est comme jalousie moko mal placé o bisu ko gérer en ote. Là nous a d'accord te. Ouais. Sinon, na occupé aux ana posa mobalo ko soutenir yo et tout. Ouais.
déjà nazo se plaît déjà na fermeté na on assurance na yo mais ils ont le moment on dirait aux plus na posa moto azala mobile azala plus derrière toi au lieu yopé aux anasima mobile en question. Derrière mobile, ceux qui opposent la question, on a répondre sur base. Il y a le lobby opposé question, tenga na lobby question on va poser ngai. Ouais. Ce que le lobby on a il faut tous se soutenir, on doit s'entraider. Ouais. Voilà. N'a pas sous question moi. Vas-y. Admettons dans 5 ans on est tous ensemble et salut que n'a arrêté ma union son anango n'a côté na carrière politique ou ils ont promettre grave que n'a la ministre ou soit personnalité moko au placé dans milieu politique. Ou continuer toujours na musala no mankina to rolinga ozala toujours à côté nanga na rolinga na zala toujours à côté na yo soki musala ozolinga o se lancer zo futa soki za na revenu moko ya bien o ko sala ki en un claquement de doigts to kata makambunga na to sala là je serais d'accord mais soki za na revenu mo ya malonga te za tantôt plutôt ngana o continuer na o ngana zo sala yo pozo sala wana pona équilibre na kati ya famille ezala. Très bien, merci. Okay. Merci. Ba question malamu Benza. Yo za bien écouter ba question hein? Hein? Vous bien? Non, jusqu'à là ça va. OK. Bon, Benny, ouais. Posez-moi ba question, ba tuni yo pe ba question et que bien. Mais siko yo faut zo décision. Na moko na bango, na ningi yo pasola balon kaka moko na mutu oyo yo osepeli na été. Soko zali prêt? OK. Passo la ballon kaka moko. Demo la passo lignos. Voneza décision na yo. OK, merci. Toya awa kasi. Bon, ozalaki na mwa maloba ya kitoko, ya bien ya kuloba pona Beni, mais nangina tuna pourquoi o garda ki ballon na. La première chose, balobi, baye ba assurance en mutu temps azo kota na porte. Déjà tant à kota na porte, j'ai senti le pôle d'une grande dame. Je te félicite. Bon, je pense que tu n'as pas naza choix na ote na magamnanga, je te comprends, mais je pense que tu vas faire long chemin au kende musika na mambozo sala. Voilà. Merci. Merci. Et puis pour nayo kasi Beni o pasuli ballonné pour anin. Déjà premièrement, baza ba jumeau, ba idée na bango ezo kinende tindenge moko. Tu vois non? Mais beaucoup plus yaye est intéressé nga. Mais ba idée na bango c'est eza ndenge moko. Merci. Bon, toya awa Beni yo telema awa nakobenga yo oya liboso awa boye nanga. Bon, sololi moi ndambu, mais peut-être moi question ya suka witiko ila yo siko yo olingi kotuna okoy ko poser ngo siko. Ce qui peut ba question ezali te, mabe ezali na ngote, mais ce qui ba question za na ko zango siko. Ozana mutuna? Non, o etikali en huis clos. OK. Bongo, bonayo. OK. Question nanga eza. Okay. Pona yo. Bolingo. Ezalaka destin to ezalaka hasard nde tokutani kaka boye tolingani to développer ba sentiment to eza destin nanga peut-être ezalaki na finir na yo to na finir na yo te après nde tokutani tokoka bonana destin e kangi ngai. Ah, ok. Bon, on a vraiment ndima pena na hasard te. Tout ce qui se passe nzambe sa prévoyant aussi salama. Donc nde tokutani le lobo eza destin le gars tokutana ah on a ici kao en même temps. Donc si on va aller loin, moi je suis tellement prêt à te connaître encore plus. Parce que tu me plais, je te jure. Donc, je pense que ça destin, moi, croire en un destin. Le hasard, tout ça, les histoires. Donc, ils ont destin. C'est qui est au kutana. Donc, moi, je crois au destin. Okay. Merci. Osa bien à ta question? Da, naza bien. OK, ça va. Est-ce qu'on a tiré la mutuna ya suka pona bino mibale? Pona yo, ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis, pour Nayo Beni, ezali oui ou non? Oui. Et si bien! OK, waka balo wana musika. Beni na zwa miko na yo. Como si na yo bokende. Omesa bango maboko. OK, moi si mosusu kota tomona yo. Bonjour. Toko banda na kombo no? Kombo langa. Apo asi l'orvienne. Et puis osana âge eni? J'ai 23 ans, 24 pardon. OK, o salaka nini na vie? Couper couture.
Ok, na temps libre na yo opasaka yango kosala makambo nini? nalinga kopekole mingi kopekole eza basinga mwa boye ya tricot natonga yango mingi bachapeau Ok, osalaka bachapeau be osalaka mpe baaccessoire baservete ya bamesa. Oh, c'est bien. Ntango ozosola na mobali bozoyebana bakalite nini yo olingaka mingi kokute epa na ye? nalinga mobali azala clair vers ngai problème nyonso ezala ata nazala na conseil ebele opesa ye te mais na opesi conseil ke na ndenge tokoki obongisa. Esilika wana? Ok, ebongo ba défaut oyo olingaka ata mokie te kokuta epa mobali? linga mobali hypocrite te. So problème eza lobelanga mbala moko eza te so tolona problème oki olobala la belle famille nde baki olobelanga. So problème eza ovandisi nga chéri tokobongisa problème eza te oki pa belle famille oyebisi belle famille nde babengisa nga tokobongisa biso mbali. Esuki wana? Ok, merci. Tokende pa ba oyo bapasoli babalon mpona tozwa baraison na bango landanga tokende boye kombo na yo âge et puis raison opasoli ballon. Ouais, Mehdi, 25 ans. Raison, on n'a pas sorti le ballon, c'est juste parce que Aza vraiment baja en angaté. Aza baja en angaté, je ne sais pas ce qu'on a non mon clarté, mais c'est comme si Aza vraiment n'a pas ça à roloba ou alingarato ou alingarate. Azo se retenir trop, alors que faut la ouvert, so on a pas ça, oza mutu place et puis oye ba mbala moko. Faut yo moko premièrement oza non ouvert. Mais so ozo c'est ozo kokate, ozo mikanga, c'est comme si nazo mon miroir na kakolina mon intérieur na yo. Donc c'est ça. Merci. Lobi moi mingi eza Sony peut-être ezo sala yo? Oza bien? Ok. Azali bajar yemi bali olingaka? Wanite? Non, azaka bajar nanga te. Wani? Non. Ok. Merci. To continue boye. To koy kozwa kombo na yo âge et puis tina opasuli ballon. Paul, 27 ans. Bon, réseau, on a passé les ballons, et ça, on a fier trop. Donc, l'équipe, l'olène, on a le lingala. Tant on a côté déjà, au monde a déjà qui est, et puis, moi, t'as abordé les athlètes, là, c'est à côté du chaos. Mais sinon, on a une vraie carte, maman, la carte, vraiment, on va bien en tongi, et vraiment en tongi. Après, joker, puis, mais fier quand on est bomi. Merci. Azali bajar yemi bali olingaka? Wanite? nalinga mibala milai parce que nga mo mpe naza mwa milai oui fai nalinga mobali aza aleki nga mwa mokie et ça va. Mais aleki yo mwa mokie ti yo mpe olati batalon? Non. Olingi azala molai koleka oyo? Ouais. Okay. Merci. Toya boye. Kombo na yo âge et puis tina opasuli ballon. Oui, Jordi, j'ai 28 ans. Bon, on a entraîné déjà. Aza bien, mais Aza fier trop. On a un calendrier selon par rapport aux années kitoko. Bataille en pesa nango bien, mais fier wana ne siko yo, Aza bien te. Parce qu'ils sont lingi moi ça fier makasi boye opposante ba nenga ndeni. Au fond de la place moi singa bo mais la botte moi jimo nini yeka ba fier ba nini bien te. Parce que biso ta batu ya batu belé. Ouais, ya moi sinon on a vraiment ba fier belé wana siko so pisanga libusa batu. Aza bien te sinon talinga ba so ba créaka. Tanga ba nene bandela créaka, il s'appelle Sengama. En fait, on banga ndeko bimisa waza kinango. Il faut que ça s'exprimer, tout comprendre l'idée naïe, tout comprendre. Mais sinon, on a pas joué déjà ballon. Merci. Aza bagu yami bali olingaka? Non. Wanite? Mwa munene. Ok. Toke na se awa kasi. Tozwa kombo na yo âge na tina opasuli ballon. Kombo na ngai Alphonse. J'ai 34 ans. Bon, en fait, négotant à côté, apena maman na bodo. Agi togo amiliki pito chocolat normal. Mais le problème à nenaye, à moi trop timide. Au moni mutabotan au sola. Au sola na mutune to ebake. Oyo, à moi mutumo boya chaud. Donc aza pena malili na to oyo kabaya soni to ne to zalara we. Donc c'est un peu ça, on a pas sur le ballon. À part ça, on est vraiment kitoko. Merci. Bon, atuni ozala kaka boyo bien kaka ba miso batu ezo salomo malili.
Normal nazalaka. Ok. Ok, ça va. Tokende boye kasi landanga awa. Ok. Pona yo, ezali kokende pas mal. Ozali na ba ballon misatu. O etikali pona yo. Na tango o na kosenga soki okoki ko poser bango question. O tikalika awa en général. Poser bango question. Tokende pona tozwa ba réponse na bango. Tonton bosimba ballon, bosepel nanga. Baksa susu mususu. Bolinga bajar basi comme nga. Ok. To kende kasi. Landanga to zwa ba réponse na bango. Kombo na yo na âge. Daniel, j'ai 28 ans. Merci Daniel. Atuni ba mituna mibale. O garde ballon na yo. Ezo laksa nini. O sepeli na ye. Et puis o lingaka basi lokola ye. Bon, déjà, on a CPI dans ma case. Parce que ça se voit déjà que bon, c'est à Boisso Bozane en couple. Pour Moutoumousou, ça pousse à la pembe ni nae. Pour na éviter son orbin en hypocrisie, to timidité. Mais déjà, pas nae déjà na donc azo vraiment gérant on kitoko. Donc pour vraiment mobala pousse à la pembe ni nae linga a ozana moins ba recul. Parce que déjà aza vraiment donc trop timide. Donc azo bangi sa mutu. Pour s'approcher au banako aborder, tu vois, tu es belle na CPI na yo bodo. On a déjà l'eau na CPI na makasi on a pas nae. Voilà. Okay. Merci. Toya awa. Kombo na yo na âge et puis ba réponse ya mituna nae. Ouais, Kombo nanga Badjo, 29 ans d'âge. Va garder ballon nanga pour n'appeler ça confiance. Et sa confiance, tu es belle. Wagi toko, on a taille qui toko, snega balobara. Mais, osa timidité, en fait, comment dirais-je? Osa, comment? La kisibiso, osa bongote. Eza, timidité, peut-être, no moni ba noko, baza boué, entraîne yo et tout. Mais, osa pe ba gounanga. Et le bomi siko yanin. Eza, osa black lady. Moi aussi, je suis black. Non, tel ce qu'on a feature, on a besoin de misara américano, mais c'est un moins métissage. Mais ballon, on a bombardé vraiment pour appeler ça confiance. Zala sur na, ok, baby, tu es belle, musuki toko. En tout cas, je suis désolé. Ouais. Merci. Malgré apasuli ballon nae, aza ba gu ya mibale olingaka. Oui. Merci. Merci. To ya awa. Kombo na yo, âge na réponse ya mituna nae. Rouba, j'ai 26 ans. Concernant réponse na PSAE, ceux qui l'ont gardé, l'exil est un CPLI. Donc, c'est même pas la peine de répondre sur la question. Et question qui nini, ceux qui n'ont CPLI, c'est presque pareil à faire la première question. Donc, elle me plaît bien, elle a de belles yeux, elle a une forme kitoko. Je sais que, azo bomba, ils a vraiment nini na été, ils a vraiment vraie nature na été. J'ai compris, j'ai un peu stress, na timidité, mais en elle déjà, ça se voit qu'elle est un peu chaude, c'est ça. Ok, merci. Yo ozali na mutuna, olingo zong selae? Question nanga ezaboui. Pourquoi olingi en fait, ozo présenter biso image o ezayote? Ça te qui na présenter image ezangate. Mais na bimis o nga nazali. Oyo zali, en fait, oyo zali de nature zalara boy. Na présenter o nazat na bimisi si côté mais na bimisi bizali nanga o nga nazali. Ah, d'accord. Oza mutuna msute pour aider yo oye baye susu moi bien. Suki wana? Bon, je pense que na suki wana. Okay. Merci. To ya boye. Na kokipe kozwa question na yo pona ye. Ouais, c'est béni. Hein? Voilà. On a un tuna. Ozo affiché ils a que non, oza de nature timide, to ils a hypocrisie. Peut-être mis sous ya bateau, tu vois, ba noko ba telemi boye, peut-être ndé yango mutu zo bangi sayo bani. Pour atana voix ozo koko bimisa te. Donc ils a vraiment qui yo to installant ka awa ndi omoni banoko. Installé te. Ils ont comportement dans la langue déjà. Donc oza du genre timide quoi. Ouais. OK. Mutuna msuezate? Bon, déjà nazaki sur na oyoka ki métier na salaka. Naza maître nageur.
Déjà pour Nayo, ça ne pose pas problème. So na lingi na olingo na ndenge ozaleli. Ata so na kuchi okumbaka nini. Oba kumba amemela biloko na olingo faso ozaleli. Donc, et genre déjà au Bota, Non te. Et bon, yo bota? non te. Ndenge nini olingaka couple na to foyer na yo vraiment dans le futur to donc présent dans le futur na ezala. Je ne sais pas. Nanga pe na otuna wa question na répondre pe na question na. Tango olinganga ozolinganga ka pona kilelo, bozolinganga to vivre na yo pour les bons. Déjà na CP déjà na zolingo déjà parce que aux amontements au créaka. Donc qui veut dire vraiment de toloba na kikino botola la nzalate. Donc atanga côté na nga soki tengami vu que madame a créera déjà. Donc ba lifan ba ozwata lipata ma lobo ba omela ba fazer lobi pe bala mungi bien. Donc voilà. Ok, merci. On go back sa question mususu. Oui. Aza baguno? Oui, aza baguna. Ok. Pe mi bala miki. Ok, posez question en casse. Oza chez les parents bien chez yo. Chenga. Ok. Est-ce que olinganga pour les vrais? Bien sûr que oui, na bombi ballon pour na yo. Ezate to luka visibilité na TikTok. Après to yana songo susu ke to kabwana ki. Même pas. On va se voir les intentions na yo. Non, ezate o solo là. Ils avaient intention na ndeni ngam na bimission non. Na garder-le au ballon. Donc qui veut dire que je veux du sérieux avec toi. Tobo serete mususu. Asa na suka kuna. Oza na question go back sa sikoyo. Oza nango? Parce que on lia ta 5 points awa. Posez question là. Bon, ça vraiment question. J'allais dire ceci. Est-ce que ça te permet aux na mobile ou à bota déjà? Parce que moi j'ai un enfant, à une année en octobre, le 27 octobre. Il faut causer au problème t'es. Non, quand une question. Il faut répondre à la question ou poser question. Oui, non kolinga. Au kito kolinga. Na olinga. OK. Mais na tuna question. Vas-y. Nini sele boka bwana mama ya mwana wana obotini mwana. Et ça vraiment longue histoire, so de me l'expliquer aux attentes mais je peux juste synthétiser. Maman et moi nana c'était pas vraiment Isaki Nakin Awate. C'était quand j'étais en déplacement pour les tournages, parce que les acteurs cinéastes, quand j'étais en déplacement pour les tournages, et arrivé à côté Nakindaki, on s'est mis en couple avec elle. Ouais. Normalement, il fallait être Nassala 2 ans. Mais est arrivé que Bakataki tournage, Nasuki il a 2 semaines. Donc, Azwaki Zemi. Et puis, Aye Koye Bisanga Kazana Zemi, Aye Bisanga Nazana Zemi Tongu. Bon, Aye Bisanga déjà, Aye Bisanga yi. En tout cas, t'as encore la musuke. Alexia moi déjà moi comme 6 mois. C'est ça. Merci. Aza Bajar Mibalo Lingaka? Oui, parce que Aza moi il lancé par rapport à Aza est lancé. Oui. Ok. Une autre question. Question mususu. Ok. En fait, aux envisager Nina à venir. Qu'est-ce que tu te dis d'abord? Pardon? Genre, si on se met en couple maintenant, qu'est-ce que tu te dis? Genre, ambition na yo na maramisus. Parce que namona bolingo mingi ezalaka. Molonde ba fier, bakisa mungongo, Ba fier bébé boy. Na bolingo mingi namona ya ki gèle so bolingo ki jeunesse et omela te. Parce que mis non na ici comme na ba cité. Au moins na basi ba qualité ya kolekanga te o ngapi na leki ba bazali quoi. O ndima na sentiment peut-être au moninga lobby au moins to omela te to kabwa na biso. O linganga ke ezala to omela. Et ça to sali 3 mois, 2 mois to kabwani. OK. Et s'il arrivait qu'on se mettait en couple? Pardon? Bon, on a lingala. Daniel, soki siko to komi ensemble biso mbali. Ouais. Genre projet no à venir ezani nani. Mon projet n'a rien à venir. Na souhaita kuva na Congo te. OK. Ouais. On est à la sonanga. Na souhaita ko kindi Nigérian. Oui, parce que mon père est Nigérian. Na souhaita ko kindi kuna ngapena kyo sama kamnanga. Na zala na posa na koma na tourna ba filmer. OK. Posa na ngizala bon rêve nanga. Dans match des ans, film Madame cinéaste, un peu cinéaste, donc c'est pour Ok. Merci. Tozonga awakasi.
namoni nga osala mwa catch up moninga bandoko loba mwa bien awa. Ok ma chérie, donc bosoleli mwa ebele awa babalo etikali mibale mpona yo nakopesa yo pic oyo simba pic oyo nalingi opasola ballon moko na mutu oyo yo osepeli na ye te. So ozali prêt? Ok kopasola ballon. Ya passé, hein? Merci, okoki kotikala totikala na biso awa. Bon, olobaki ki osepeli na ye makambo mwa ebele mais yebisa biso okardaki balono poni. Bon, comme pour ne pas me répéter, nde nalobaki non nasepelaki na ye déjà parce que aza mutu moko akreaka donc afanda na maboko opamba te. Donc et ça de façon que non tous sont tradés en fait. Donc nde déjà pasoli ballon donc naza suna ebele akoloba te. Voilà. Donc asali déjà choix na ye. Donc voilà. Merci. O pasoli ballon poni. Na pasoli ballon parce que na pasoli ballon parce que na mona sepeli na ye. Ok. Yaka kasi awa na biso ya hotelema awa tozonga na biso awa. Telema na côté awa yo pe ezala na awa. Ok. Bosololi mwa ndambu na liboso kuna bo tuni mwa ba question. Soki ya suka ezali tokoza ba question na bino sikoyo, so pe ba question ezali te, prapo ezali te. So za na question na koza on siko. Ok. Obota. Non. En ce moment ndengo oyeboyi, tu penses pas que Ozana Mutumsu par exemple partenaire moi Mpanzi ou Roselo ko causer problème awa? Non. Et ce qui wana pour la question là? Bon, je pense que to kosuka awa l'avenir nous donnera raison. Okay. Merci. Et bongo kasipo na yo. Ozali na mutuna ongo poser? Oui. OK. Est-ce que la maman moi nous bozala kaka to bokawana déjà? De la même manière, bon en fait, tout ça suna été. Ça fait déjà ça date déjà donc tout ça suna été. OK. Merci. Ngasko natikali na question ya suka pona binomi bale. Pona yo ezali oui ou non? Oui. Merci. Ndenge moko na yo ezali oui ou non? Oui, ça. Eh Simbia! Merci. So moi si na o kasi bokende. Bobete lwango maboko ko. Ok, moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Toko banda na kombo nao? Kombo nanga Alpine Luka. Et puis ozana âge nini? Nazana 24 ans. Osala ni na vie? On ba poudre et tout. Kosala ba? Ba poudre. Ok. Na temps libre na yo o pasakango mingi kosala makam nini? Bon, na temps libre nanga na pasakango na vanda na mec nanga. Pour qui quelque part moi to vandi. Tozo passer journée na biso. Si to kozonga. Ok. Tangu kasi ozo sola na mobali, bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Bon. Genre ya ba qualité na lingaka pa mobali. Ngaza mukuse, tu vois. Po azala mo mulai mondambu alekanga. Mais azala nasuki. Azala nasuki na lingaka kaka. Donc yo azala ka mulai koleka yo. Ouais. Respect. Ok, et bongo kasi ba défaut oyo lingi kokuta te. Bon, ba défaut ngani kokuta te pa mobile. Ezate. Par exemple, sabotage toi. Donc okute na batu. Nga na yebi bango te. Avant mo baye banga, po yende a présenter nga. Ta question qui a présenté nga te mo ba baye banga ezate. On a abengi sabotage. Sabotage. Et ce qui wana? Ouais. Ok, merci. Donc, n'est pas ba passer ba ballon pendant tous ba raison na bango. La nanga iboe. Donc, on a combo na yo âge et puis tina au passer le ballon. Mehdi, 25 ans. Sinon, avant de continuer, en tout cas, ma belle, je t'assure que Oza vraiment moi si kitoko.
Ça, on n'en discute pas. Déjà, aux moi si moi travailleuse, aux ça là, déjà une bonne chose. Aux n'a pas sur l'anda tout est pas peu différent. Juste que n'a pas le ballon parce que aux a vraiment n'a pas choix n'angaté. Mais je dis pas que vraiment si ma bé, aux a vraiment si kitoko. Et puis surtout on a eu que sous na sentir vraiment qui beau maman, tu vois. Na c'est pas non fort, mais ça est matché. Merci. Merci. Aza Bajar et Mibalo Lingaka. Oui, Azabajan Ben Nigaka. Ok. Merci. To continuer boye. Kombo na yo âge na tina o pasuli ballon. Paul 27 ans, et là on a passé le ballon, il y a libosé ça non à Mukuse. On a peine à Mukuse. Toko ça peut toko taba ba kadoko papa et ça ma vie. Deuxième chose c'est ça. Ah bien ba choix nga raté. Ba choix nga vraiment nga na esimbate. Nga linga basi bazama minene. Mon moulay makasité mais mon mounene ça là nga penda bien. C'est là par rapport à modalité ni ma mboye kende par rapport à vitesse à G. Wana nga pena na bomiete. Merci. Aza Bajar et Mibalo Lingaka. Non. Poinité. Bon. Parce qu'il y a un Mkusenae, nanga pende na lobaki esimbate. Ngana za mkuse pas za mkuse, moi to lingana izate. Ok, merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na tina o pasuli ballon. Jordi, j'ai 28 ans. Bon, en fait, na ba qualité ya baso na lingaka na moni vraiment le côté. Mais comme on est baza kitoko, abongi penza na foyer. Pour l'éducation ya bana, ko boko la bana baza na meilleure éducation. Mais d'après moi, à côté nga penza te. Merci. Azali Bajar ya Mibalo Lingaka. Non. Poinité. Bon. Azabajan Ben Nigate. Nengaka mbala zaka trop chaud, hein, toi. Aza mobali nebite soki alinga mamba ko bima to alinga kamni même sous façon na ye alinga trop église ezate bo église les arate mutu no so out église singa sani alba lukata quelque place moi ta restaurant ta place mo bavanda am sous ye aza na genre ya bato wana te moya esimba ezate. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Badjo, 29 ans. Mais normalement, on a nzele kitoko, aza charmante et tout, aza pe notala e bwana na kimokolo kati na e, aza ko abapesi na biso miki te to kutana na banzela. Bon, là on a passé le ballon, on a ezara juste pour aza bagu na ngate, mais à part ça, tu es belle, tu es charmante. Merci beaucoup. Merci. Azali bagu ya Mibalo Lingaka. Non. Poinité. En fait, genre lokola ouais, star hein, tu vois. De toute façon, il a été lié, il y a quoi star tout. Ah bah oui, naza musicien, chanteur. Je chante et voilà, donc faut dégager là-bas aura on est ça bien, on est beau là ngai. On est les saranga donc dommage. Oh. Merci beaucoup. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Comme on a Alphonse, j'ai 34 ans. Et là, quand je suis passé le ballon, j'ai déjà divers. Moi si au bosane relation pour l'avenir. Il est déjà à la terrasse, bar, trop. Donc, ce toi, on a parlé dans le rôle pe ine bébé to ke boîte pe sangate pour déjà za mutabagwana donc il faut nous mutu oyo ke marambu net ya ambiance ya linga ngoti yeso tozana yeba ke tozana compte mon vide pour so lambe bimi o changa pression nga pe fona telema nzele pe fa telema donc ba tout temps bo sali relation na couple faut besoin nyonso eza ba sentiment bosani bobo mayango pona bana obo kolisa mais ngana déjà et simbate. Parce que nga sona baya castel, yé pas baya castel. Sona baya whisky, yé pas baya whisky. Sona gina boîte, yé pas gina boîte. Parce que y a lingi divertissement. On est déjà que y en a pas critères misusu. Moi si soit côté na weza suite. Po enda ba on so na parler na ngo suite kapebe chuna bebia akena epe mai. Moi si oyo chana ndaku ba like ça na public te ba bomba. Donc divertissement na ya na katsa parler. On se reprend mais un vrai chéri. Malheureusement nga basi mikuse na linga bango te ponga mona mkuse nga pena il faut remorque ezala tamusuna parla mo ba 24 pine na obenda ba sentir que boreya donc a vrai chéri na sepene makasi mais abaguna ngati
C'est un peu ça. Merci. Alobi moi mingi par rapport à ndenge yo lingaka ko passer moi tana yo kekene moi ba terrasse et tout ça. Azali ba jar ya mibalo lingaka. Bon, aza ba jar mbe na lingaka parce que yepe aza mutu moko alingaka du verre. Yo vandaka so yo mila castel, ngapi funa mila castel, so mila whisky, ngapi funa mila whisky oui. Mais eza na son sté pourquoi? Ngana za maman. So nga tana bandi komela ba castel, ba whisky, bana o bazana sima. Éducation to pesa bango nini. Tu vois? Éducation ezalate. Mais ceux qui papa zo melanga no melate ezala bien pour l'éducation ya bana biso. C'est ça. Akobakisela moko. Ya mbangu. Ya mbangu. Omoni mwasi obokenda ne ba obobimane 0h 1h. Atoyebise mama zobela. Ayeba ko uti ambiance. Ato bandoleka ya zwata bia mo bae. Aba erreur ngana ye to ana plan mo donc c'est un peu ça. Donc moi différence c'est ça wana. Merci. Bon, toya awa boye. O tikali na ballon moko awa so côté le ma. Boye côté nanga. So to ko so combo na yo âge na raison au garder ballon non. Daniel, j'ai 28 ans. Bon, en fait, na gardé ballon parce que tant à côté, bato nyonso ba pasoli ballon. Azaï suna li loba te donc genre même elonginae a comme vraiment stressé. Non, na bomba na nous ballon, na yo kana nous ba spécialité nae. Mais déjà on a les musulmans. Hier c'est quoi lingi maramu ya trop prière te. Biso na islam ils a trop prière donc. Désolé. Okay. A pasoli me azaba jar ya mibali olingaka poanité. Bon, yeza musulman. Nga samba musulman te, naza famille musulman te. Moi to vivre ngana et sibaté, c'est ça. Merci. Toya nabiso awa boye kasi. Ok, malheureusement ponayo babalonyo surtout ekei, mais merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na cause micro na yo. Tokoy ko bet la maboko. Merci. Ok, moi c'est Moussousou, Kota Tomo na yo. Bonjour. Toko banana kombo na yo? Kombo na nga Prenel. Et puis, ozana âge nini? Naza na 23 ans. O sala nini na vie? Nasala na restaurant. Ok. Na temps libre na yo, o pasakango mingi kosala makam nini? Bon, soki na ala ndako eloko osala eza te, na talaka TV. Kawana? Ouais, c'est tout. Ok. Kasi esanga tango oso wana mobali, ozo yebana na ye, ba qualité nini olingaka mingi kokute pane? Nalingaka mobali azala mulai mayele esili. Ok, et bon kasi ba défaut oyo lingaka tamu kiete. Bon, na ba défaut nalinga mobali azala kanda te. Mobali azala compréhensive. Azala même morale nanga quoi. Ok. Bon. Merci. To kende kasi pa ba o ba pasuli ba ballon pona tozo ba raison na bango landanga yi to kende boye kombo na yo âge et puis tina o pasuli ballon. Mehdi, 25 ans. Prunelle, c'est ça, non? Ouais. Ouais. Ozamo si kitoko, tant au côté déjà, en tout cas, tigana bisao genzamba kela vraiment. Tu es une belle femme. Mais juste que, na sentir manque d'assurance. Na habité pourquoi? Mais, on a pour nanga déjà na nenge na zalara, na lingara, moi c'est mon na personnalité. Hein? Na personnalité. Donc, so moni boizan batumo, muta moni betam sazo banga déjà. Mais na sentir en monter le lot, na habité so na se tromper, mais en tout cas, manque nango, on salé en sorte na désisté, mais sinon, bonne chance. Merci. Merci. Azali Bajar, Yamibali Olingaka? Pas vraiment. Merci. Quand même à Moulay. Linga bon Ouais, Moulay. Moulay, mais à Vimba et Makasi boy. Donc. Ok, merci. Toya Awa, combo na yo, âge, na raison au pasuli ballon. Paul 27 ans. Bon, et là, vraiment la pasole li ballon nanga eza musala nae.
mosala na ye nde abi asala na restaurant nga vraiment mwasi so asala baplace ya bongo balie public ya bongo nasepela nango te. Deuxièmement nga alingaka ba 2 ofala ayembaki ebomaka donc ebomaka mpena motuka moko ya monene donc esenga mpena so akie na droite nga ye na gauche mwa kitakita ezala mpo biso toya matete tobangaka mbwa yango nalingaka mwasi ba 2 esili nango me ane kitoko pasabe na ndenge nyonso donc mosala ni kani ya défaut. Ok, merci. Azali Bajar, yamibali olingaka? Po anite? Aza suki ebele donc nasepeli vraiment na été. Merci. To continue awa boye. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Daniel, 28 ans. En fait, pas solide ballon parce que elle n'a pas au ballon confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi, c'est primordial. Le mutu yo monon fo mindima, fo omita la kete naza ba qualité quelconque. Voilà, yesuko aza même pas na choix. Donc elle n'est pas vraiment elle, aza vraiment yete en fait. Donc voilà. Merci. Aza ba jar yemibali sokaye acheo mwalitoi okondi mape? Ouais. OK. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Badjo 29 ans apparemment baiki tout balobi déjà nyonso hein o nga no ebisa za kitoko. Donc bébé, crois en toi, tu es belle, OK? Malgré tout non bagou na ngate mais tu es belle. Il faut confiance de soi, c'est vraiment primordial. Merci. Merci. Aza bajar na yo olingaka? Non. Po anite? Nalinga mibali mande fute. Yo nga mibali ba tout boulot wa emoji. Ça mandef. Oh my God. Merci. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon? Kombo Langai Alphonse, j'ai 34 ans. Premièrement, entré na déjà agi mutumo lo wana ba palpitation, lo wana chimie mo boye amoni ba boga rebelle troublé et qui mi se maloba au mona. Donc vraiment mutu fois ça na confiance na emoko. Ozomona boye na vie to na ba réalité belé. So momi déjà ala lo wa défenseur ayaya. Na bolingo mso ya mo be na yebi ne ko lo ba français te. Mais so moni momi na pasola nteko bi na ya va sale fort ni. Momi à base. So momi à la perte iba da porte entrée yango mona kofier mo vena nga quadra lobage kitoka mama balakisa ngona batu nyonso te yesu aza place oyo bat bayaka olia place oyo bat bamona rai mais quoi na force ya ye moko ya confiance ni moko donc c'est un peu ça mais ap na taille aba couleur ngalinga loka na pasola ballon po azaki na confiance ya ye moko te so azaki na confiance ni alinga se sentir à l'aise alinga loba toi déjà 4 ou perd de contrôle bosuko so monita mususu tout le quoi batu et salonde donc à moi si qui toko vraiment mais force na indépendant longolinga c'est un peu ça. OK, merci. Azali Bagou yemibalo lingaka? Bagou na ngate. Po anite? Mala mikusete. Mkuse hein? OK. Merci. Toya awa kasiboye ozali na mutu a garder ballon nae po nayo ce ko telema awa. Nazo kombo nayo âge na raison au garder ballon na. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. En fait, j'ai gardé ballon parce que je s'appelle Nimakasi. Et puis, après avoir que c'est pas naïf, mon salaire est salaka, on a peine salaka. Au début, on avait déjà chef cuisinier, donc tous en a même mot de mon camp. Et puis, à part de cela, taille naïf, ça va. Donc, ça vraiment beaucoup nanga. Merci. Azali Bajar et Mibalo Lingaka? Oui. OK. Bon, nako senga okaso poser ba question comme ça o yebaye. OK. Au salaka? Oui, je travaille. Aux en ambition? Normalement, on a un projet dans ma bébé. OK. Faut soutenir un projet dans OK. Eloko nini olingaka soki ozana mwasi? Eloko nini olingaka et pas mwasi soki oza en couple? Beaucoup plus de considération. On a moi ça considérer nga. Après ça nga valeur nga à respecter nga. Parce que moi, en considération dans Bolingo, tout marche bien.
Ok. E bon yo olingaka nini epa mobali soki boza na couple olingaka nini ye asala mpona yo? Nga nalingaka soki naza en couple. Donc nazala même morale na mobali nanga oyo ye akosala nga mpe nasala ngo. Ouais. Oza na mituna ya suka te ongo obakisela ye? Olingaka soki oza na mwasi asalaka to afandaka na ndako yo bimi ya tikali na bana. En fait, si on a le dit que moi, si à ça la carte, c'est que nous avons temps bien. Parce que mes parents ont eu un peu de pour qu'un jour, vous allez payer mon tout. Na kolinga, tant que vous allez sala, toujours sungan. C'est pas tout le monde qui est non gaka na bimisa kaka, ngaka na bimisa kaka. Na vous appelez na maman na sala hier. Bon ba futanga vous appelez li kelema sala quelque part. Moi on a vu na futanda côté toi tu peux payer. Donc na linga moi ça sala. Pour que équilibrer ba dépense mon sous. Ok, c'est tout. Merci. Na osenga na yo mpe ozongisela ye mpe bamituna. Même des autres questions. Ata mibale. Okay. Moi, je voudrais savoir ce qui est au beau temps. Oui, na mwana mwaka. Ana âge nini? Aza na 2 ans. Yona papa ya mwana wana communication ça a toujours bien bokabwana. Non, tokabwana. Na akipa mwana. Akipa mwana. Oui. Kokipe mwana déjà déjà okendaka epa na isoka benyu à chaque fois. Bon, asola na grande sœur. Ngana conversation zate. Et tu ne penses pas un jour que yona besoin en eso? Je pense pas. Tu es sûr? Très sûr. OK. Ok, ba question za bien? Ok, na obenga yo kasi oya awa na liboso na biso, yo pe yaka o telema awa à côté na ngai. Ok, ba question ya suka te, peut-être onga ko tuna kuna obosana ki ezongeli yo, ongo tuna ngo sikoyo, soki pe ba question ezali nango te mabeza te. Question bon. Ok. Je suis prêt où? À le Jourdain. Au Jourdain. OK. Et toi? Moi je prie à l'église des réveils. Je y reviens. Ok. Oza mwana? Non. Naibinde babota à terre. Ok. Ok. Boza bien na côté ba question. Ok. Ngana tikali kasi na question suka pona bino mibale. Pona ye ezali oui ou non. Eza oui. Merci. Ndenge moko na yo ezali oui ou non. Oui, ça va. Et Simbi! Sasa pitona yo kasi zo moi sino bokende. Ok, moi si mususu kota tomona yo. Bonsoir. Tokoki kobandana kombo na yo? Bonsoir, bonsoir. Kombo nanga Lorraine Mitobe. Et puis, oza na âge nini? 23 ans. Osala nini na vie? Nakanga suki. Ok, na temps libre na yo, opasaka ngo kosala makambo nini? Donc, justement, TV kaka. TV kaka, hein? Ouais. Ok, tangu ozoyebana na mobali, bakalite nini olingaka mingi kokute pa na ye? Alingaka mobali ya mulai. Moi, mince. Bon. Si. Ok, e bongo kasi ba défaut. Pas défaut. Oyo olingaka te. Mobali ya fumaka te. Ouais. Ok, c'est tout. Merci. Toya awa kasi tozwa ba raison ba pasuli ba ballon na bango. Kombo na yo âge na tina o pasuli. Mehdi, 25 ans. Parmi biloko troublé ngai, d'abord la première chose na moni lobby, batuni olinga mobali ndenge ni lobby, moi munene, moi mince. Ça veut dire quoi? Non, on a le bi moi mince. Moulai mince. Bon. Na moni moi trouble, peut-être nga c'est trompé. C'est Et puis ouais. Et puis après, na senti vraiment assurance quoi. Mais pour le reste, c'est une belle femme. Je te dis bonne chance. Merci. D'accord. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Paul, 27 ans. Et là, on a passé le ballon, on a tourné tel bonnet soit ça la nuit, on a la nuit à TV. Donc, on a séparé la langue. Du coup, on a opé. Baguna nga pina ya zate. Nga nina lobe kaka. Nga linga ba 17 donc.
mituka minene babeni oyo nakobenda yata ye amuke do askini na nini na te. Azali bajar olingaka? Bon, aza na classe proprement, na mbala pembete. Na mbala mwindu. Ok. Toya awa. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Daniel, 28 ans. En fait, donc, ne na yebaki déjà. Comme ye moi bandeli ke alingaka mibali ya pembete. Alingaka mibali ya mwindu. Donc déjà, il n'y a pas match. Donc yo yebaki déjà ke arolobane wana? Déjà. Na santa ki yango déjà. Parce que ye mo déjà, quand tu regardes, tu vois que bon. Ye mo azo luka koma pembe mazoloba alingaka mibali ya pembe te, mais kotali boye ye mo déjà azo luka koma pembe do. Ko azo luka onde nini? So caméra ko tala e bien e mona. Ok. Aza bajar ya mibali olingaka? Bon, aza na classe juste maka mbala pembete noir. Merci. Toya boye. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Badjo Venevon n'a pas soli ballon pour Zaka Bagunanga te, mais Aza Kitoko, tu es belle et tout. Merci. Et surtout la robe ça te va. Merci. C'est vraiment Kitoko. Merci. Merci. Azaba goût olingaka? Classe normal. Merci. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Kombo nanga Alphonse, nana 34 ans. Premièrement, on n'a pas soli ballon parce qu'il y a l'obi à Kangakasuki. C'est vaste. Donc, à Rose, moi, si moi, tu n'as pas là, ça la coupe, ce qui est au Kangamaboko. Il faut expliquer ce qu'à Kangakasuki. À dans la salon, tout bateau qui n'a rien dans la salon, bah, planter Moutéa Kangi Suki à 2000 akei. Deuxièmement, Taïnaye vraiment, ils a Bagunanga iti. Bagunanga iti, moi, si moi, mon nene. C'est un peu ça. Kokangaka Suki, c'est vague. Ouais, ça bicho qui na sala ka boy tout na sala boy. Parce que couple est basé dans deux personnes. Ouais, na ndambu na e ou pas vacciner tout ça les couple. To koli bicho tout na système wana. Ok, merci. Azali bajar ya mibali olingaka? Donc, à part couleur, et le commenter et apprécier. Ouais. Merci. Tozonga boye kasi. Ok, malheureusement, babalo nyonso tu ekei pona yo. Menangi nasenga merci na ndenge oye na émission na biso so na kozo micro. Merci. Toko betla maboko. Ok, mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Toko eko banda na kombo na yo? Kombo na Nadia Miracle. Nadia, oza na âge nini? J'ai 27 ans. Et puis osala nini na vie? Je suis cinéaste et puis femme commerçante. Ok, Nadia oloba lingala? Oui. Lobelanga lingala comme ça tokende bien. Na temps libre na yo, o pasaka ngo mingi kosala makam nini? Temps libre na nga na pasaka ngo mingi dans la prière parce que je suis aussi protocole à l'église. Ok. Tangu kasi ozo solola na mobali bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Qualité na lingaka pa mobali na lingaka mobali azala un peu élancé, azala moulai. Et puis azala intelligent. Surtout ça compte beaucoup pour l'éducation des enfants. Ok, merci. Et bongo kasi ba défaut oyo soki Nadia kutani nango donc match esili. Ba défaut nino linga ate? Défaut ya liboso eza manque à respect. Et ya mibale eza manque de considération. Mosusu eza un homme qui parle beaucoup, quoi. Je supporte pas. Ok, et suki wana? Ok, ça va. Moko apasola ki balon kuna na suka, to kende pa na ye pona tozo ba raison, mais Nadia esalanga bien sozolo balingala, mama. Toko kozwa kombo na yo, âge na raison au pasuli balon. Kombo na ngai Alphonse, na 34 ans. Pour être clair, d'habitude déjà ngaloba trop. Donc na critère na ye naza déjà été. Deuxièmement, ngai na linga basi vraiment ya pembete. Na muta mwindu na linga mingi
mwasi aza mwindo lokwanga. Troisièmement, nalingaka te mwasi nga na bala aza na vie ya cinéma mpona leka kuna nayebi baréalité epasaka me ndeko mwasi mpe naza mwasi kitoko. Merci. So mpe ça. Merci. Azali ba genre ya mibali oyo akoki mpe koseplisa yo? Non. Po ani te? Aza mukuse. Nga mpe na mukuse. Nalinga mibali mukuse te. Merci. Tozonga kasi awa boye. Okotambola na yo normal soko olingi. Ok. Ezali kokende pas mal po na yo. Ozali na ba ballon 4. Na tango oyo na kosenga opposer bango ba question. Oyo ko aider yo oyeba bango mwandambo. Donc otelemi kaka awa otindi ba question générale biso to okende kozwa ba réponse na bango. Ok. Question na nga liboso eza en fait bolingaka basi ya genre nini? Baksa susu ya mibale. Ya mibale eza c'est quoi vos ambitions? Ya misato eza na ovizaka ndenge nini dans le futur parce que vous travaillez, non? Vous travaillez, vous avez des ambitions, vous avez des projets. Vous travaillez dans 3 ans. Bozala ndeni. Ok, toya kasi awa. Et pana bango, kombo na yo, âge na ba réponse ya mituna. Midi, 25 ans. Premièrement, au lobeli ba ambition. Naza vraiment mutumo boy naza na mindset moko un peu avancé ndé na lobela batutu. En tout cas, naza garçon mo naza très 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 ambitieux. Deuxièmement, soki comment na mi mona dans 3 ans. En tout cas, na lelo na ndenge na osala mamanga, je suis sûr que dans 3 ans ça sera très voilà et bota bambo magitoko quoi. Donc voilà. Et puis question liboso zaki ke soki ye ba sepelaka na mwasi lokola yo? Question na nga liboso ezalaki soki basepelaka mwasi lokwanga. Déjà si on a gardé ballon c'est qu'on a elo mobe ils ont en sorte na apprécier. Donc voilà. Merci. Toya boye. Kombo na yo, âge na ba réponse ya mituna. Paul, 27 ans. Bon, pour la question na liboso, soit tenu nga basi le roi et so na linga ki ote mama na kokobomba ballon ote. Si na bombi yango c'est que na considérer pena makasi. Depuis batu bando leka mutatuti mutema na nga na moneza. So pena bato bakoma hymne national bakufa ate mena sengi bon babandila bakoma te lo mombe pona na ndo yimba ngata chaque temps. Merci. Na sepe no makazi. Deuxième par rapport à l'ambition. Bon, il y a le besoin de réussir. Tu vas croire, tu crois que l'anzambe, tu dis mais l'anzambe. Et puis, tu travailles déjà, tu l'as mkaton, tu as ta pongi, tu lukaka. Pour l'obi na biso ici, mani ba lobaka na kin, l'obi anzambe. Tu éviter, ou éco salama. Et monsieur l'obi dans 3 ans, monsieur Piko Zara, samedi au bête l'obi de Simba. C'est un peu ça. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo, âge et puis ba réponse ya question. Ba question na ye. Daniel, 28 ans. Question à Liboso, autour so to sepeli particulièrement ngai na sepeli na yo. En fait, donc voilà. Deuxième question, ils avaient pour la bonne ambition. Déjà, vous avez déjà moi aussi déjà au na roloba. Né na le poto baloba car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc déjà néo le beli ba ambition, c'est que yo moko vous avez une femme qui a des ambitions. Donc voilà. Merci. Toya boye. Kombo na yo, âge na ba réponse ya ba question na ye. Ouais, kombo nanga Badjo, 29 ans d'âge. Premièrement, on est tout garder ba ballon eza qui to sepeli non. Premièrement, on a pe na moni oza ba qualité nanga vu que je suis en black man et tout. Et c'est ngara ba qualité na bino. Oza pe ba taille ma ba grande dame et ngama na mona vraiment qui ngara soukia. Donc non ba c'est sous longo nya na maman abota pour que là vraiment que là mon quoi. Ah ouais. Et pour les ambitions, Nazan est musicien, je chante, chanteur, et n'arrivera un jour, topé la paix, tout pull up, et voilà. Et voilà, donc c'est un peu ça. Ouais, merci. Merci. Tozonga kasi boye. Bon, ba pesi yo ba réponse, ya ba question oyo yo zalaki na yango, sikoyo nako pesa yo pic oyo.
simbango nalingi opasola ballon moko na mutu oyo yo sepeli na ye te. Soko ozali prêt okei kopasola ballon kaka moko. Merci okoki kotikala na yo awa Nadia. Bon, oyebisi biso po ani nozaki na ballon na yo donc nangia tu naza penza bagu oyo yo lingaka quoi. En tout cas, il y a rien à dire. Il y a le bagou te belé te donc il tokos quoi. Ah ouais. Merci. O pasuli ballon ne po ani. Na pasoli ballon premièrement na lingaka ba musicien te. Parce que biso so mba eto za la monde moko. En tout cas, ils a vraiment bien été. Merci. Merci. Toya boye kasi. Ok. Outi kotuna ba question menalingi obakisa lisusu. Wana nde ekosunga yo oyeba na suka nango na koza la bien matché pona yo. Donc so ko poser bango susu ba question. Ok, merci. Question nanga eza est-ce que c'est eza vraiment mutuya ya kopona bolingo? Ok. Toki n'est pas na bango. So to cause réponse now. Na reko yebisa yo que na ko répondre on a deux volets. Premièrement, oro linga mutu. Mais eza mutu nyo c'était to linga ne to go tchana ndako. Na sûreté so na zaki petit frère no to grand frère na yo o sepela na tia junkie. Moi je amela ba drogue na ndako. Même si moté melingi c'est pas une femme à quoi élever bana. Donc toko répondre à deux volets. Toko kopona bolingo tout comme peut ya yango moko. Donc voilà, ça dépend na moment nini quoi. Merci. Na yo pese to cause ba réponse na. Mama na mwasi aloleki oyo zaleli ndeni bakopona bolingo te. Ba pona ka bolingo po ndenza keleli yo mama na ebite menga mutema nanga do na mona ba rose kana ba rose do na poni fama bolingo. Bolingo pena na chongo pena na première position. C'est un peu ça. Merci. Toya awa na réponse na. Ouais. Déjà, le fait qu'il y ait un bon ballon, c'est qu'il y a un bon niveau vraiment bolingo na yo. Donc, voilà. Ils ont des scores, na koto na question. Oui, oui, tout na. Voilà. Des tuyaux, na nino ya ba cinéma mboué. Est-ce que na no kutana na mutu oh c'est parce que yo za na cinéma. Est-ce que zo sala ngote pour le baise yo peut vraiment zo luka vraiment bolingo parce que déjà vu qu'aux la cinéma peut-être aux ça juste pour en compte na full lama donc c'est un peu ça. Bon, je peux te répondre. Na lingala Na lingala. Maman nazo ça la cinéma parce que c'est ma passion tout d'abord. Na bando ça lango depuis que j'étais à l'école primaire. Et voilà. Mais pour na makambo ya mobile, oui, c'est tout à fait normal. Oye, bate tango zo sa cinéma qui est mutu intel c'est pas une. Je le fais d'abord pour moi parce que c'est ma passion. Donc en bref, il pour yo luka bolingo. L'amour bolingo ba trouver ngo nulle part. OK. OK, merci. Toya boye kasi. Nadio za toujours na pic na yo hein? Na lingisi ko o passe la ballon moko. Ballon moko na mutu oyo yo osepeli na ete. So ozali prêt? OK ko passe la kaka moko. OK. Oui. Merci to tikala awa olwakeza makambu ya bolingo azali vraiment baguna yo. Ouais, aza baguna nga. Peut-être des questions na tuniende yango esali ke et bangisa ye quoi. Donc qui veut dire que kuna na cinéma aza déjà na ya moi gerakaye. Mais vu que ça na cinéma aza discret alingi te ke monana. Pour normalement on a raison pas soler li ballon nga te. To tunaye kasi. O pasuli ballon ne po anini. Na pasoli ballon parce que a répondre qui question bien te. OK. Merci. Quelle question déjà? Ils avaient questionné. Question que est-ce que Ozana, est-ce que on peut retrouver bolingo? Est-ce que c'est obligatoire seulement retrouver bolingo? Tortika onkawana, alubi répondre déjà bien te. Toya awa. Toya awa kasi. OK. Ba garçon bozali na ba question bolingi pe bozong c'est la Nadia.
Oui, ok. Nadia Toyaboy. Question nanga liboso na tuna yo. C'est quoi la famille pour toi? Famille est représentée ni pour nous. Ok, merci. La famille, pour moi, ça représente tout. Hein. La famille, c'est tout pour moi. Parce que sans la famille, tout ça, t'es en fait. Très bien. Et ça arrive, aux na chance de retourner na film moi que c'est passé à l'extérieur du pays. Et pendant ce temps-là, ngai na une opération à carie dentaire. Et yo, il faut retourner aux États-Unis. Au pona ozala na o assister pendant l'opération carie dentaire, to préféré retourner à l'extérieur. Une question pertinente. Oui, je vais rester pour la famille. Sûr, répondre pour na batuto. Non, pour moi-même. Parce que premièrement, j'aime aussi ma famille. Ok, une dernière question. Au linga robota. Bien sûr, moi c'est un linga robota. Est-ce que nga par exemple na linga nazana ni belé tout au plus 5 ou 8. Est-ce que au koki kondima pour robota na niveau na ce qui santé permettre? Oui, si c'est la décision de Dieu. Ok, merci. Merci. Donc, qui peut causer la question na yo? Bon, la question dans la liboso est so assemblée là wapi. Je prie à Mangembo. Très bien. Deuxième question. Eza oye a pona oluka pena bolingo pena ke to linga na to za dia na makambu na yo. Eza oye yo bata mato eza pena oye pena pona mamo eza serré. Pour nga vraiment na sepeli noa. Ok. Bon, premièrement, ce qui est sérieux, c'est la parce que c'est dit sérieux, c'est parce que là, je suis là. Et là, ok. Merci. Bon, Nadia. Nangio pasola ballon na mutu moko oyo yo sepeli na ete. O talanga na ko sauver te mama. Par rapport à ne bosololi na mutu oyo yo sepeli na ete pasola ballon ka moko. Ozui décision? Ok. So vous allez prêt kende ko pasola ballon moko. Ok. Ok, totikala awa olobaki makambo ebele osepelaki na ye et tout ça donc aza penza ba jar ya basi oyo yaki koluka awa lelo. Déjà sur ozotala ye ozomona aza na ba épaule pour être une mère. Voilà, c'est déjà une qualité. Mais bon, si ça n'a pas matché, c'est pas un souci. Je lui souhaite bonne chance. Merci. Azali ba jar et mibalo lingaka? Pas vraiment. Ya ono pasuli ballon na ye. Ok, pas de souci. Ok, yo telema awa kasi Paul na kobenga yo oya awa liboso na biso. Bon, ozala ba question suka, bolingi kotuna. Soki ba question pe ezali te, mabe ezali te. Question suka to so longa PV, wa mamnanga na. Ok, e bongo pona yo kasi Nadia. Mutuna ya suka ezali? Oui, question nanga sukeza. Natano ya libre préféraka ko zalana au passango comment aux ana famille na ba camarade ou comment. Bon na loba premièrement il dépend de non emploi du temps vu que yo wa mutu sur cinéma sur na bo sanité so oza libre non c'est pela na zalana so yo ndo zate wani na koza ba option mususu na kuta na ba ndeko beti ba ninga ndo lobi. Mais yo ozano eloka liboso do na vie na nga so yo koti avant maman na papa na télémission na yo na liboso na yo na ozana avant na zunga mama parler toi d'abord c'est tout. OK. Toza bien à côté ba question? Oui. OK. Ngasko natikali na mutuna ya suka pona bino mibale. Pona yo ezali oui ou non? Ballon ezaki awa. Ne nazui ballon na tomboli yango awa. Elakisi ke to simba ki baninga musu batoboli ipa toboli baninga mususu do ya komi lo wake do na tie vraiment na kati ya motema do Nadia na minute yeba ke Paul moko boye abombi na ke do yeba ngo bongo c'est tout. Donc eza oui? Oui. OK.
Et bongo kasi pona yo ezali oui ou non? Oui. Eh si bien. Naswa Nadia naswa miko na yo Paul zwa mwasi na obokete.